Ozui Fali. Ozui Ferry. Bah on y a ce héritier l'équipe en esprit. Hein? Fali. Ferry. Héritier l'équipe en esprit. Tout n'a pas. Eh, tu vas voir ta baba. Tout n'a pas na nini. Tout n'a pas na nini. So balobi ke héritier comme bilokota lokota batu fali abwaki. Héritier zui bango. Ndemo fali pas héritier pas boira ki Kisinjora. Fali lokota ki. Hein? Et ça musique. Musique et église, t'es bien bon comme ça musique église pourquoi? Héritier abora Kisinjora. Héritier oh. Et bon Kisinjora alonga ye mon côté. Biso ne to boya, to pese pena papier te au sala suma biso te. Après fallait le côté. Oui, biso to boya Kisinjora. Fallait le côté. Ba warrior, bazwa, Jali show, akoma kuna. Aoute para biso, biso to lobelango te. Njora, aoute para biso, biso to lobelango te. Janvier, ce qui janvier na février. Moi na ana za le roi koko boy. Aouta para biso, bazwa 3. Ya ibis, ya yende a lokote etego. Do falinda lokote ya biso te. Biso nde to lokoti héritier komi poubelle a lokota rabato fali abwaki. Sko yetanga banda lokota o biso pe to tika. Ça te dit bani na minito héritier azo donc sa revanche. Revanche, et ça revanche le côté héritier ku tu pe azape na posa batu wana karaté. Hein? Et bon héritier obeta na pota to za gola to za nani warrior kota. Na conseil héritier. Bakoya. Na ba goloa. Bakoya. Na ba warrior. Bakoya. Bakota. Bakota. Tala héritier aza passage obligé. Soko beta na poto ba osoma ba billet. Bino moko bo panzani da na minute ba spiritas bo ke boza ko kabona. Ba spiritas nyoso ba spiritas o bazo ko bana. Ba spiritas bazam toza. Ba o bazo connaître héritier. Ba ngonde ba vrai spiritas. Bazo zum héritier na tout droit. Bazo héritier que oui ko sala mabe. O bebi sa concert. Est-ce que pena vrai spiritas ako sala la pena leader ne ndeti yo pena papa abino na ndako salera ko bibina balabala. O sala papa abino vidéo papa o sa mabe. Yo pena papa pena botio. Boso ay fait héritier na course. Héritier yo kité. Leader azala na torte. Muta leader na torte. Héritier na za bon. Leader na torte musique na ye. Oh, kolo cop azongeli cop na ye. Soki ataso ezabo. Héritier azongeli mama finga. Nanu kuta azongeli. Azanela bato mafinga pembeni na ye. Alobi ataza bato mafinga te ye moko nde kolo cop nda salango. Yimo kolo cop. Kopa bato mafinga. Oh, e baba. Bato mafinga nyoso moni lelo ba mafinga bato mafinga makasi. Babanda api. Bazala ba spiritas. Babanda obengi héritier papouche. Oui. Siko ba panzana misu bakoma ba goloa, misu bakoma ba warrior. Siko nani nde mukonzi na bango tu héritier. Yango ne ba bengi spiritas. Non, ko benga héritier spiritas to ko benga ba fan héritier. Na expliquer au kasiti. Yango ngolo ba oui héritier na expliquer bele ka faire na fali. Na biboya, mutu mo ba fingyo makase choqué okutane okangele ekanda. Why human? Hein? Ozo human. Héritier sala rango de. Héritier soko fingiye, bokuta na ye. Yo moko ko bandolenga. Na lobi tuna nga poani. Ferré. Fali. Oui. Héritier ça nini? Oh. Ongo bandela ngo susu. Héritier l'équipe on est. Esprit héritier azala nango. Que o ucho finge na 12h. O finge na 12h juste. Na 12h30 beaucoup tani fara comme il a boit pression on peut s'emboter papier mbote vrai spiritas yango montre que non biso toza ba spiritas héritier mo za spiritas to mona pe ba leader musu ba sala pe be mission ba loba que non bato wana boy mais concert et na pota zulu pe bata mafinga visa momo na ngote ka héritier ne bongo comme ça sujet que héritier lobaki est-ce que mon ni peut héritier confirmer maniqué to yorobo ke ba comme na la timwata non bazo tambola déjà mais ko tambola zani ba tambola na yo malobaya ya alobi boya nga tambola na batu misu pe boye toza biso ba orchestre différent toza yele
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino, Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv. David Ewembe, Masolo, Yabalabala, comme Dab, Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un cas David Ewembe, la Sakabino, na Betara, na Bino, na Bamasolo, Oyo. Donc, Lelo, na Balabala, Toza, Bongona, Samira Meka, le Kayaya. Samira Meka, Watardi. Watardi, c'est David Ewembe. Masola Balabala. Bonne santé. Santé, quand tu biso watuna soute kando mona bodea ke santé c'est bon. Boni basango ya hérité Watanabe, la scène musicale. Makamako zo kende ndenge. La scène musicale les kende bien. Babiye zo tekama. Bato pe bana retard osomba babiye to boye koma ke oh to kota kité po to tikala libana po babiye sila ki donc er yango ba weli salomba on ba sombara déjà babiye na bango po mikolo et tikali mike to tikali na 44 jours donc moins 44 jours. Ah vous comptez moi. Oui, tu compter non compter tende to déjà que to tikala 44 jours. Évolution babiye les autres qui est bien. Kito makasi. Pour ça vous salim pia que ça ma bébé. Ah papa, ça la muke bongo. Hein? 6800 places. Héritier Watanabe ça la muke. Eza muke makasi. Ba liboso beta. O tenir compte nango? Eza mamba muke pas héritier. Héritier ça non na batu o balingake. À part no ba spiritas, ah non na batu on dit to bato balingaka musique. Azana bato bazo soutenir rien à niveau o bomona ke ba concert beti ba bima kite ma ba robima. Non, je suis out. Bah, conseil est bien mis bateau. Et mené à Koufa, mais à tika pe ba fan nae. Bah yo kani de la République. Hein? Bah yo kani de la République. Bah tonton wana ba bien wana bata Victor quoi. Bata Victoria. Ah, bata Victoria. Ba vieux wana ba bandola ta bata Victoria. Azwa bango tout ba koma ba spiritas. Po et mené à Koufa mais héritier la Moussier na de la République. Héritier la Moussier na de la République. Ce qu'on va vivre, on a mené à on va mettre ma blouse, on va te Victoria. Hein? Bataba boy. David Ewembe, bon, mon abangon na la scène musicale, ba vivre, on va linga okola te wana. Na kanga kikabu na salle. Héritier au bouke loko wana na zo yebisa yo. 44 moins 44 jours to tikali lango. David Ewembe masola balabala, bon mona batu ba roya na ba fana madilu système boya. Oh, héritier a mortalisé Madilu système. Nanjembo ya gagneur d'âme. Ozomona. Donc, à part nos batouana, to sangisi na wenge, to sangisi na ba spiritas, to sangisi na ba l'amour et la bonne musique. Na ba golo na ba nal ba rozala. Hein? Et bon héritier obeta na pota to za gola to za nani wario kota. Na conseil héritier. Bakoya. Na ba goloa. Bakoya. Na ba wario. Bakoya. Bakota. Bakota. Tala héritier aza passage obligé. Soro beta na poto ba osoma ba billet. Pe ba osoma ba billet. Ah yeah? Oui. Samira Meka actualité est un peu moins l'écolo makasi. Bata baba la balinga ba yeba. Qu'est-ce qui se passe dans la team Wata? Bino ba fan. Ba spiritas bozo wele la nini eza ba spiritas mususu ba osepela na comportement ya héritier Watanabe te bato mususu ba comme na niveau kolobaka héritier komi bilokota lokota donc bato oyo fali azoboya héritier azolokota bango et ba spiritas ba komi ko kabwana bozo sepela na comportement ya patron na bino te premièrement David Ewembe ba o ba osala wana na kuma ba spiritas ba spiritas te. Hein? Baza ba spiritas te. Bato baza contre héritier Watanabe. Ba spiritas te. Et puis pourquoi na bi ba spiritas te? Biso ba spiritas to za même moral to a focaliser na concert na biso le 21 septembre. So ba lobi ke héritier komi bi lokota ba tu fallait abwaki héritier zu bango. Ndemo fallait pas héritier pas boire qui Kisinjora fallait lokota qui est. Hein? Et ça musique est église te bino bonimo comme ça musique église pourquoi héritier abora Kisinjora héritier bon et bon Kisinjora alongwa ye moko te biso ne to boya to pesa pena papier te o sala suma biso te après fallait lokotier oui biso to boya Kisinjora fallait lokotier ndenge moko pe fallait
héritier par Ozwane maniqué eza musique bino comme ça musique église musique à Congo musique à Congo Alvège la Pulga sénateur Adrien Chaibi Marambo na oloba na Alvège la Pulga musique les églises té Paulo du Santos ayebi Marambo na oloba donc ce qu'on donc ndenge fali azoaka kisinjora et ça héritier mutema pasi ne héritier la minute akomozo batu nyonso ko bato loba héritier mutema pasi te parce que tozala sous na posa ya kisinjora te na orchestre na biso ndenge farta ki wera respect donc ndenge a manka ki wera respect tozala ki na posa na été jamais que départ na mutu muso azui ça la biso mutema pasi parce que ça boulot na e à quel côté mususu. Et c'est normal, musique est église. Batou oh na ba spiritas so baza ba faible ba boza ba sans esprit. Donc bon fana na bino bo sala ba live mo na place bo sala promotion pour na concert à le 21 bino bo telemela yorobo. Faut boye ba na d'abord yorobo na za garçon de la ville. Donc ayeba ni non ayeba na héritier avant kuta commencer la makambo azo sala o. Au mona ta posta photo héritier baza ba mikene héritier. Baza ba jeune garçon pardon. Bon mona ngote siko yorobo alongwe na e pa ya fali ezape orchestre te o abande ko sala bafuta ke salaire azaka mutu abande olobela fali yepe ne héritier bazaki na bango to soki ndeni amona mai ne héritier oleka na bakutani problème eza nini bazalaka après avoir que fali a fini yorobo kasi biso pe na lo azuye te ke no bino ba yebise bino ke comme na la team wata azamona mai na azamona mai ayo ko mamona mai héritier après avoir déjà bazala non ezaki nini ye azaki na ngambo wana kuna et yo sala ke héritier watana pas na ngambo ne me basolo la so bakutani ezaki so bakutana na baboite bande opesa na bambote parce que bazana na problème mokote siko alongwe akomi libre azana droit taper héritier mbote pour anine pour na ke azaki pas fali héritier pe afina ki nani afina ki sinjora. Mais fali atala kutu te ke non vie na e mobimba ya carrière na ye kisinjora bande ko finge abwa ke la reba jeton marambunios to atala ke ngote héritier abwa ki ya lokoti na bandi maramba bilokota lokota c'est fali poupa hein c'est fali mutabandi biso to bwa ki ya lokoti mais biso to lokoti te biso déjà maniqué azalaka warrior to yebi biso nyonso mais abanda oyana ndako héritier so pour ça la pe mission na ye bo banda o mona keno o lo héritier watana ba pesa nga ba mbongo na kena pe héritier mwana nga héritier soutenara ye bo banda déjà o mona donc manique so ka ye pe héritier et c'est loko sikate parce que ayaka déjà héritier abanda de ko soutenir ko sunga ye étant que moi si ancien collègue na bango c'est normal. Non, mon loko balingi ba kufela te. Mais ba spiritas beaucoup mieux kabwana, ba spiritas beaucoup mieux ko bebana. Te. Bino au sein ya bino ba fan. Ça n'a pas problème. Jamais wana ba faux spiritas. Ndeti mwana na kunki wana boya loba joe wana boto yebi ekutu te. Mais ba bazo landa ye comme si ba ba landa ye po loba makambu moko boye batu balinga bongo. Nde yango batu ba landa ye. Tu peux citer exemple des mères aloba makambo important pour na fali mais mona ba warrior nyoso malgré ba bi ke fali azala une erreur mais ba telemele des mères leader jamais ko sala les vidéos parce que moi na wana Joey aza numéro héritier watanabe leader ba komela un message au PC conseil suki wana jamais yo ya spiritas o tie photo héritier na sima o bandi ko attaquer héritier bino pe ba spiritas ba zoba na be rabio pe ba zoba pour toi na concert oza pena o komi pe continue pe spiritas o tie pe photo wata mais o mati pour bandolo ba makambo boye e boma ekesa ka bino pour na bino bo mona ngo bien boye bateke na bo sala ndeti bo diminuer ndule me bokukate so batindi bato ba otinda bino wana ba ko kamarambo ba lukata Samira mabeza wapi soki bazomona erreur ya héritier watanabe bamoni ke héritier aza bilokota fali pa lokotaki bongisa koto wana so héritier bilokota fali pa lokota bato ka bato ba fingaka yango na musique papa musique ne mikolo comme na succès ba porte parole batikali sima ba asu na makambo te oui obolingo boya bata mafinga baona soni mbakona makambo bon biso bato to bandango tala ata président de la république Fachi Beto
ayebi ke na minute oyo na ba orchestre faut boza peine moi 2-3 bâtiments boye o so indi babiba moto gâche mais balobaka héritier ça l'émission que alingi makambo te ya lingi bata mafinga te ye makamwana ya lingi nango te pembeni na ye héritier alobaka makambo wana musique eza église te héritier bongwani na ye musique eza église te d'abord to mona pe ba leader musu basala pe be émission balobaka non bato wana boye mais concert et na pota Julie pe bata mafinga visa bon na ngote ka héritier de bongo comme ça sujet que héritier lobaki est-ce que bon ni peut héritier confirmer maniqué to yorobo ke ba comme na la timwata non ba tambola déjà mais ko tambola déjà tambola na yo malobadia ya lobi boye nga tambola na batu misu pe boye toza biso ba orchestre différent toza yele msazane goloa nga azana nga spiritas na londa auto tambola na bango est-ce que ça problème mutu na mutu ayebi na kwe mani kende nga za wana asa spiritas te biso tuto yebi mazo soutenir héritier eza mabete nde batu bolingi bo komisango de ti problème moko boy non eza mabete bata balabala bazo traiter héritier asa sans esprit omunya ngoneni babi héritier asa esprit te héritier esprit mukie azo lenga batu yo munya ngoneni ozui fali ozui feri bango nyonso to héritier l'équipe en esprit hein fali feri héritier l'équipe en esprit tuna pwana te wa fo bata baba batu tunanga pona nini tunanga pona nini na lobi tunanga pwana feri fali oui héritier ça nini oh ongo bandela ngo susu héritier l'équipe en esprit esprit héritier azalaka nango ke outi ofinge na 12 heures ofinge na 12 heures juste na 12h30 bokutani fara okomi kaka bwa opesi mbote yepa pio mbote vrai spiritas yango omoni ke non biso toza baspiritas héritier moko aza spiritas yango nde babengi spiritas non kobenga héritier spiritas to kobenga bafani héritier spiritas yango ngolobaka oui héritier aza esprit ebele koleka fere na fali na biboya mutu mo bafingi yo makasi choke okutane okangeli ekanda oyuma ozoyuma héritier asalaka yango te héritier soko ofingi ye bokutani na ye yo moko ko bandolenga oye opese mbota ndima mbote no héritier so fingi so bokutani na ye spiritutu nde yango wana yango babengi yango spiritas héritier aza spiritas kombo spiritas euti wana héritier aza yuma mutu afingi yo okutane na nzela ofini yana apese mbote te obanga oyuma mutu soki asali yo mabe bokutane boye fara tala ye na miso akoka te obanda mbote c'est ça d'être spiritas c'est ça l'origine de spiritas papa on explique nga nini wata wapi akeza yuma wata wata na minute akomola ndelanga ba biloko ya fali donc fali to ka apo ya yolo biso pe to bwaka njo afali alokota ki eza ngo musique eza église te bato ba sande ti ba spiritas musu ba imba sande ti héritier ko mandeti mwana mawa musique ba yokela mutu mawa te ba spiritas nyonso ya monde entier bolinga bokende na gauche bokende na bino na droite te bozala na bino kimia concert à la scène musicale et ça la plaît ba spiritas ndenge basalaki ba live bakomi ntina niveau koloba ke ndenge akomi kozwa bato mosusu pembeni na ye ekomi kobebisa réputation ya héritier abosani gaosa aza na concert eza su bien te akomi kobebana na fali omoni yango ndenge David Wembe elo mo fo ebana fo longona na okombo ke ba spiritas non ba oba bande koloba bato banola na ba live na bango baza ba spiritas bayebi na bango makamba musique te baomona wana baomona ka sentiment asali live na TikTok bato aomona kaka loba mais ayebi ndule te omo bina mutu mo bafandi pe na boye asokoli ayepe aoloba makamo bo ayemo na ayebi yango te héritier jamais akoki oboma ndule na biso nyonso ba spiritas toza mutu aza leader na biso c'est héritier watanabe
oyo héritier omona biso to omona ngote ata sali mabe bokolo bate na lobi boy mabe mutu nyonso ata vi manike bokolo bate ata vi yorobo manike aza mutu manike déjà zala un héritier eza eloko asika te manike déjà zala un héritier yorobo azwi ete bapesani mboto basali video scène et musique ya église te nanga komisa musique ya église héritier anga koma mwana marathon wenge ngoka siko bokomo bosa na ngoto ndeni héritier aza wenge wenge fa lokotaka babiloko oyo bato alokoti eloko moko te yo na lobi wenge fa lokotaka babiloko oyo baza so baimproductif biso mpe tobwaka yoka naloba nosiko vérité biso tobwaka nzora balokota tobwaka Joël Show balokota Joël Show autapi Joël Show Karine Mokonzi muta banda makambo keno bato balobelaka bato peno oye toche mais c'est héritier watanabe nana bossa na 2017 bato tout banda mon orchestre héritier azala na ba fille moko boy batakaka bato banani bazaki ba Jaël ba Karine Mokonzi bote tena tuniso bongo bata baba yoko David Ewembe lelo to komo amona ba panzana et ça là que kuna ba warrior bazwa Joël Show akoma kuna aute para biso to lobela ngo te njora aute para biso to lobela ngo te janvier ce qui janvier na février mwana ana za loko akoko boy auta para biso bazwa 3 ya ibis ya yende aloko te eteko do falinda loko te ya biso te biso nde to lokoti héritier komi poubelle alokota bato fali abwaki sko yetanga banda lokota obiso pe to tika la tonindo bani na minito héritier donc sa revanche revanche eloko te héritier kutu pe aza pe na posa bato wana karaté mais bato wana bazoya David Ewembe muta longo na orchestre mususu tango balobaki alongo na bango bazwa salaire kuna est-ce que basala na ba orchestre ana muto aye par exemple ndo fandi boy aye abiso David ça va David talaka boy limbisa boy oboyango po muto ngo azala kuna mani katika la ofinga héritier peut-être azana mo ba kratch na mikemke mayaka na ndako héritier ozala ese lo eza mabete so baba lingini so ba manike ba ye héritier benga na bango héritier ça n'est papa social héritier andi marani batu nyos non eloko zo sala passe ça pe nini héritier ça déjà na batu mais bino moko bo panzani da na minute ba spiritas bo boza ko kabona ba spiritas nyoso ba spiritas o bazo ko bana ba spiritas bazam toza ba o bazo connaître héritier ba ngonde ba vrai spiritas bazo zo héritier na tout droit bazo héritier que oui ko sala mabe o baby ça concert est-ce que pena vrai spiritas a ko sala la pena leader ne ndetu yo pena papa abino na ndako salera o bimina balabala o sala papa abino video papa o sa mabe yo pena papa pena botio boso ay fait héritier na kuzo héritier yo kité leader azala na torte muta leader ana torte héritier na za bon leader ana torte musique na ye succès na ye mongo na ye orchestre na ye bino boza ba fan asa torte komela un message héritier pesa ba spiritas nyonso ba na numéro na ye ba biso msupe to za rapport komela pe message au mona pe message ano komela eleka momona pa après 1 mois 2 mois saleli yango aza mutu eza bandenge pe ni yoko ya pe bokomeli mutu message héritier aza mwana bango te keno wata na poto ke sa nini zonga na maki yo fata du respect tout non ba non spiritas na kusi na yo oye na live ofandi pe ozi pe parole wa danser pe na wata na ok ko sala nini na poto zonga ke po monika ki ana poto ki kota monika na manike héritier kendo tambola na manike héritier atikali na atikala ki le roi na 49 jours kuna aobeta concert salle ba préparer ngo ba makamnyo so foyer ba afana na Congo ta atiki ba mission na makima yaza makambo obomisa do héritier futi dié na ye pas que tambola na manike est-ce que makambo pena un vrai spiritas so foyer na kwani pozo loba yangwana spiritas penabo yo bengo za spiritas soi-disant donc au sali pena émission au sali pena émission o le banini keno héritier foutine kabié papa eza le roi yo mukolo fête place fête ne rozala na salle de fête wana o fana non place mozela jour voyage koka bona ya est-ce que ndenge yo bongisa organisation makamuna yo mokonde bato ba salela quelque chose à producteur
héritier comme ça maramba mike te pourquoi batu misu ba leader mususu ba ko ça maramba mike mais ce comme na tango héritier bo comme ça bo pakola on ndeti buzoba bon héritier ko sala ngopeka makambo wana mpona o mais ye mutabande makambo ngo ko lelo ka jouer lelo na mabeza et bande pas héritier na 2017 na retirada makambo wana bande pas héritier et bana pas fabriquer c'était nandeni bato bazaki bena ko attaquer boy ba serone zaki mais Karim mon compte dara pas fabriquer oh azala pas fabriquer na bando sala be mission tendenga bando sala pe héritier David Embe biso toza to yebi maramba musique na biso nde banda na orchestre na biso muta banda makambo batakaka bato balobela ka bato pa ba porte parole ya ba orchestre c'est héritier Watanabe oh kolo cop azongeli cop na ye soki attention ezabo héritier azongeli maramba mafinga nanu kuta azongeli azanela bato mafinga pembeni na ye alobi ataza bato mafinga te ye moko nde kolo cop nda salango ye mo kolo cop kopa bato mafinga oh e baba bato mafinga nyoso moni lelo ba mafinga bato mafinga makasi babanda api bazala ba spiritas babanda obenge héritier papouche oui siko bapanzana misu bakoma bagolwa misu bakoma ba warrior siko nani nde mukonzi na bango tout c'est héritier eloko sika ezate boye balabino ke kopane bandane na la team tellement ezaki ke problème héritier ezani omoni na orchestre na biso tozana nako bandeni tozana ba homme responsable trop tozana ba ta politique pe o ba sa ba spiritas tu vois ezara air moko boye ba rozala ba série wana nde ezalaka ba Karim banda ko attaquer ba nini ba comment écoper héritier ba conseil tala boye po tout ça ba to logique moi trop ba spiritas ba to logique à part biso ndenge ezalaka mais na 4 tout ça ba tout pena o bena ke ala ta veste kenda musala ba spiritas ba bongo mingi oui siko bato balata ba veste balinga ba logique moko boya wata banani ba Karim ba sala boya omoni héritier dozarango nande pe makambo esalama ozo comprendre mais siko na minute o ezongi na plaire kolo cop azongi le cop na ye ce que za bongo mabeza wapi o est important vrai spiritas sala live ya makamba le 21 septembre vrai live sala live condamné héritier makambo sala condamné na privé condamné jamais faire sala babu combien de babuzo ba faire sala yo so mona ba warrior ba sali ba benga ba na ba faire ba golo ba sala live ba faire buzo ba o sali ya boye yo mona ba sala basala ngote bango bayebi bakenda na ba privé ba komela leader na bango eza bongo leader ana torté yo jamais oro fanda na live boy ofandeli ndeka héritier o le ba pe ngana za spiritas anta tato za concert ata yo moko pe na bo préparer makambo moi bien après le biki ngana spiritas na lo bila wata après ça au sali live au sala live bo lobby ako pe héritier o mo la pe image bo yoro bo kotone allez sala sur live hein héritier muta bongo héritier bato ba panza orchestre ne katikati bakenda basali ba vida bango biso to yina bato na bato misuku ti le to lobisa bango te mais ba yabo ba senga héritier pardon zongi sa bon pe na orchestre ali apela bango spiritas nde wana non mais na ba fan nde siko ke ba fan baza ba musicien fan wana sala héritier za mutu moko il faut ayoka mingi ba fan ndenge idéologie ya wenge zalaka ke baso ba comme héritier comme bras de fer na ba fan comme na héritier ça la mpiaka ba fan wana ba sa live ba ra soki 3 na o akunki na misato wana mais bato baze belé o bayoki bango ba apo bato bayoki et ça et ko motiver pe bato biso ba vrai spiritas et motiver banane bango ba ko salela ba ya concert par rapport au comportement héritier spiritas ni na za poto pe na asokola talata na été aya concerter pour concert ana non ezala concert mo bato to ba beti mais héritier na beti concert bongo te o héritier o beti le ka ba concert nyonso hein na biso jour à concert wana so nzamba sungi o mona ba tonton o ba fanda ba kinda ba poto kala ba vieux wana o ba ba wana makamba ba mike ba concert ba mike to kete bo mona bango le 21 na la scène musicale tala non image à salle place c'est ça 4 ya mai to alo rara na il kabu ba bouzer obimana o mona pena bana po héritier na poto bana balingaki o mona concert ba mama te
au moins moi bana moi héritier Watanabe David Ewembe wana bato ba ya concert bon au moins bana ba 23 ans suka 30 ans ba fille no ba kabelo talon toi kuna na poto ba ozala nete si je me trompe pas moi ezala moi mulunge yosko mona te bato ba beti na ba concert mais bon mona sko tene ebeta na concert héritier Watanabe bana ba obwaka mupende talo ba fille talo ndeka ba lele héritier na poto bongo héritier na sala mukie auto obeta wana 6800 places bino ba spiritas bo lenga boza bo mona plein misuku to ba kota te ba tika libanda po plaisir makasi David Ewembe to ya après sous marambo to sala émission wa serrer bato ke oui la scène musicale héritier ça la plein bien sûr na 40 quelques jours etikale billet to comme non à la moitié te to le cas de la moitié yo do ebité bo le cas de la moitié oui c'est vrai nous la maram to loba ay baté na yo arena bo le cas de la moitié pour la minute marambo ya plein to soldat tes arasu te que il faut bino bo ça biso que to sali plein oh monsieur le banza lo bara soki to tali nombre bato wana mitwa bato wana ekokaki 6000 te David Ewembe lala na opongi oyo la team wata o spiritas nda fa na kitcho alo bato sala plein vrai spiritas ana tenter ya critiquer leader vrai spiritas ana tant lo ba makambo ana to ba lo ba wana donc ezala bato ba otindika bango ba otinda bango parce que pona bango ba mona ngo bien bato ba connaître héritier baza ba spiritas c'est ba spiritas te to yebi bango te hein to yebi bango te oh te yo loba na makamna biso spiritas garçon na loba pe ngana ngola bandangola na banda obundela biso tant to bani makambo makambo héritier banda 2015 mais nok frappé le bazala banane ya zala wapi yo mona ta garçon na ngola mais obima le kwazi awuti ngola aza spiritas ngola bo compote kaza filtré alobi ke David Ewembe yo umel na Luanda ba barbecue héritier yo mtozala au film mama mnyos to sala émission garçon na zo sala émission to lo bandenga ba betri garçon ndenge sala émission yo so mona ne longa ba spiritas Luanda azala le bada spiritas azalate yemo le bada spiritas aza spiritas te baza ba genre bato ba ofutaka bango ba mbongo ba osani ba otindika bango boloba boy ba spiritas te basali ba faux compte ba tie longue héritier ba faux spiritas vrai spiritas soko zo le kala TikTok omoni live moko bongo message ezaka moko signaler yango parce que basa ba faux spiritas ba otia be ba profil héritier pour ba profiter pour na maramba concert na biso na ebisa bino déjà bitumbe za makasi ba olinga te biso to beta concert na kimia ba ndoluka ba fongola ba entre pour ba côté la mais malgré on a billets zo te kama ba tu ba continuer toujours ko somba ba billets pour le 21 septembre ba botika ba makambo bozo lukana vrai spiritas sala promotion ya concert na biso sala promotion ya chemin de la gloire ya ngona nde soutien na biso pe héritier donc botika na bino makambo héritier akebo ya mani kaza mutu yorobo za mutu donc botika makambo nyoso bolo bana c'est important oh biso to na ngo posa oh héritier ça na ngo posa pona biso ba spiritas ça soutien botika makambo wana bozo loba na manike na yorobo ba c'est le côté na carrière héritier mais héritier oui manike na yorobo ba c'est l'autre ba c'est la bango le côté mais héritier a solo la rada bien ba alobi peut-être que non azu bango na orchestre et c'est bon moni na liste bato héritier atia balobi la makam yo so moni comme manike aza cerne sur azu manike abeti moi tour na poto problème eza ndemo pa ko sala ngwe pa Adrisha sénateur Adrisha héritier rose appelé sénateur to beta na biso moi tout à part que na maison mère ba solo la déjà même moral à profiter na billet à profiter na visa ya fali na lobby boya oui bien ngo bato ba lo bango ke mani héritier à profiter na visa à profiter de l'autre côté mani te ba désactiver qui héritier qui a lobby na posa bo fongola o ba fongoli oh héritier de sali yango oui aye oui au moins on ndenge nini to chité na biso déjà
bras de fer ndenge koti boye et ko créer problème pour un concert et créer te loko morote na olo ba bien ba faux spiritas David Ewe mi masolo balabala et ko créer loko morote parce que baza et côté baza batunde bazo tinda bango na ba makambo wana ozomona donc ya mabe vous en ngote jamais zala concert il est kanango bien concert il est bien ba tu vas continuer à resomba ba bien na bango billet zote kama déjà donc ba spiritas o ba osomba ba billet na zo belela bino déjà ta yango ya resomba ba billet parce que so bo sali RRT ezala to biso ba spiritas total indule te to yoki yango kaka libanda po ba billet c'est sili yango vrai spiritas somba billet po tozwika ba papa na nazolo bata Victoria bata Madilu bata Wenge bala mora la bonne musique so to sanisi bango tozwina biso ba spiritas mususu sala na déjà sa mukie bato ba soutenir héritier pour la makambo sala wana eza dia mukie siko ezala teke no eza mukie pour héritier pour la moins fois eza makambo nazolo bala yo héritier na espérance nzembo wana de la république nazo ebisa yo nzembo wana de la république nazo biso esala makambo na biso bafie balingi nzembo wana batonto babimaka te wana ba matu idola poto matu idola bakobima siko jour yango ba Simo Vemba ba Ricardo le gouverneur bata bapoto wana le gouverneur wawa nazo biso bazala wana ba blouson kolata bana bandeli lisusu batonto wana ba papa wana oh Madilu akufa za ba fan na siko ba yoki ke héritier mortalisé bango esa pena fan na Madilu akufa na ndaka ro yata yo kata gagner dame Madilu akenda héritier mortalisé papa ozo comprendre emene akufa mais ayeli biso de la république oh soko ba tsango ka batutu batelemi kam na kanga omoni ke azongi simo eloko moko na ndinga marché na minute oyo chemin de la gloire na niveau ni numéro 1 hein numéro 1 oh mais chemin de la gloire bande bima tokani actualité banda le 15 mars nanzemoni hein les barons novelas DN Gagner dame Leli Sanga banzemo nyoso na otangilo de la république banzemo na nyoso beta papa ya munde sengi Simba kutu na eso mikolo batunze ba découvrir sur Simba naza nanga guma ya bowling orchestre na succès papa tika mambolo héritier za numéro 1 chemin de la gloire numéro 1 makamuna soki kitoko sala na to bukango après to ye lisusu na novembre to beti susu obenga héritier numéro 1 nani aza numéro 1 ya mutu o obeta na concert à bien ça la spectacle ya bien na la scène musicale le 21 septembre ouais na ba concert to beta na poto yo benga héritier aza numéro 1 aza numéro 1 kanga mambo na biso te bata baba héritier zo ya na makamba sika David Ewembe héritier watana bazoya na makamba sika oyo atali batuti yobite mutu abeta ya suka na lekara atali ba mayela batu nyos tu ba beti yesu kwa azui asangisi siko bato babeti ba 40,000 places babeti na bango nyos ezaka concert papa ezaka spectacle ezaka concert kaka yango batu bana ngo posa batu ba beti na bango héritier tali bango akanisi yango siko nyos ya onde bomona le 21 septembre na bomona te bosomba ba billet bopisa en raison sami na to chité na biso e mona batu nyonso balandi na balabala na pesi mbote na grand frère nanga héritier Watanabe ya na linga ko tellement na pesi mbote place oza na pesi mbote na ba spiritas nyonso ya monde na pesi bino mbote na pesi mbote na Paolo dos Santos le guerrier bola moleke belé donc zala continue toujours ko sala bolamu epolara te ya yo yango talaka makambo ezebele fona loba mais awa na okoka loba te pona ebite komo na repesa Paolo dos Santos na pesi mbote nanga na Pamela Mayala okutena na bosolo libé te na to soyite Pamela Mayala na kutana na ite Pamela Mayala il faut lo bango no bokutani te Pamela Mayala abongisa wana mama social na pesi mbote nanga na Mandela Weston ya Ndela abandele wana coach na ngai
Mandela kasi Weston mutu ya akokotira makambo su ye Samira Ah, loba boye na émission neti lobe ato solo na vo émission Samira loba boye Mandela Weston ya po ya za papa ba spiritas Impresario. Luanda Ouais. numéro 1 ba spiritas Luanda c'est Mandela Weston na pesi mbote na ngai na président Desi Kabushkop président d'ici ya yo yango na Paris na bato ba sala musala ezomona na makasi na Paris ba open na ba tie muto eza ba président Desi Sacré Goga Gare du Nord na pesi mbote Bobo Beloy Stomy général Stomy à Kaflek na pesi mbote Régine Olunga na pesi mbote TV na bossa na trop TV mabeka na pesi mbote Fortina Gogan ya yo yango yo na pesi mbote na nga na Jordan Divanga ma président na pesi mbote na nga na Orly Mobali asa Brésil aoya kalata osaka 2 semaines Jordan Divangama aoya kalata président wow. Président na pesi mbote na nga na le grand H Orly Mobali ya yo yango yo mbote na nga na JR Sa Majesté général na bango nyonso na kitisa voix na pesi mbote na nga na ya na ngai Alvej la Pulga Papa Monyokoli boga famille ba mataba kita yango ba jaloux ba oyebele po grâce ezakati na succès ndezo lukele ba problème yaya na succès producteur numéro 1 muta opon ba show nyonso ba okoka suma ramute ka LM Pro oyebi yango te abenda bango tu makolo ba okoka suko sa ba plainte muta ko sa ba plainte ka Alvej Malelo na pesi mbote na Ben Willy les Gabonais papa Bodidi Neni Ben Willy les Gabonais bola moleke bele papa Ben Willy Ben Willy ya na pesi mbote na Ben Willy les Gabonais na pesi mbote na nga na Fortina Gogan na pesi mbote Kobolia na pesi mbote na nga na Chouchou Play na pesi mbote Bodrick Matadi Union Européenne Mokonza Kasenda ba Konza Kasenda ba bimara belé mais Bodrick toujours numéro 1 Bodrick Matadi na pesi mbote place oza na pesi mbote na Messi Lubanzadio malgré mikolo ya sa émission bo ngate menga na boakie na pesi mbote na ngai na Patricio na pesi mbote directeur na pesi mbote Gracette Oriol na pesi mbote na DJ Stuga na pesi mbote Polesha sans oublier Arthur le pétrolier yayo yango David Wembe Masola Balabala on était là avec Samira Meka comment ça na te plaque na banda plaque da banda donc place plaque da banda zo sentir mateka moi pêche munene nous en pour ça penda olia kabien olia ya to ate olia kabien kotara je sais pas tendre la roi 14 donc 14 na roi 17 na passadera wana kaka ya tag donc soko komiana okoti pa plata ndanza o sepela na famille na yo boko ta awa bon ekosala bien Xavier Lopez Dizamboka Nanga utonga to bossa na Xavier Dizamboka ya yo yango vraiment donc merci na batuto bo compagnie Masola Balabala bozala branché connecté na Masola Balabala bokozala jamais d'ici les célèbres Gilles Makaya bola moleke belé vena biso les célèbres Gilles Makaya kotaka Masola Balabala ekosala bien DJ Stuga kala mingi tiawa na éviter to kosala ngo côté ni pour ma beko sala mais to so obligé ka il faut to salango DJ Stuga ko loba na Masola Balabala mais si le banza journaliste muta mabe okena wapi tozo bengana te tozo mwana te qu'est-ce qui se passe a dit chez les sénateurs kota Masola Balabala et kosala bien l'impresario Lujkai l'impresario Lujkai kota Masola Balabala et kosala bien pile le top 10 Koko Maleka prêtre bozala kazalaka na Masola Balabala et kosala bien Flofi soupe na kati États-Unis mobali ya Normi Ketchup et comme il y a 3 fois donc il faut mbongo ya na soko penda bongo na ko cobra yo kota Masola Balabala okozala desité Fiston Mukendi abeda show na mwana ngabatu donc Fiston Mukendi abeda show soli na ye na désert to solev na désert 3 minutes na désert 20 minutes kanganganga Fiston Mukendi abeda show donc à Kangangola à coloniser sur les États-Unis Fiston Mukendi wawa
zalaka masola balabala ekosala bien Gilles Mbassi okomi lolendo makasi banda Alvej Azongi okomi lolendo makasi bozala na masola balabala ekosala bien. Donc on est ensemble avec vous boteninga rigueur te ezaka Samira Mtabe biza na ngonga te yoza pour ça oloba pe contacter masola balabala eza chaîne commerciale na zapo na mutu te na kozala kape po na mutu te yo benganga kaka soko benginga na kopesa yo moi ba principe esengaka po leka na masola balabala okoleka no penda tokosola photo lwamba malgré mikolo yo na ebite fumu kimbanga zo bouger makambo ngo te to ndenge ni photo lwamba benganga Alvej Apuga na ebite ko minani ozolingo simba nini Alvej Apuga okomi nani ozolingo simba nini jeune marié on est ensemble avec vous ciao.